bana braza ba journaliste ya braza ba chroniqueur ya braza bosala musala ndenge sengeli bosala musala ndenge sengeli bosala musala ndenge sengeli wabno bobanga ba musicien na bino ya braza ngana banga ka eloko te moi c'est Jonathan Kanga mbanga na mbanga chef de guerre na banga eloko te on peut bana ba banlie ba arabe epwane ba to kona ba banlie ba compliqué fort bino ba jeune na banlie ba compliqué fort ba compliqué ba jeune na cité ba moi éveillé que bino ba jeune na banlie jeune na banlie aux huit trophées comme so biloba loba donc braza bossa les forts ngana on na braza pour ça recrutement on na braza pour former ba chroniqueur ba analyste ya braza agi na braza wana braza award ba massa msu ba zu trophée te ba okeli baninga likunya baninga msu pe trophée na liboso azo ay commissaire biloba loba Ozais Van Nix Ozais lobena na Elio na Eli pe na Eli pe na donc le lobena na Eli non yo baninga msu to wela ba na sima lobena na Eli non yo Nix Ozais donc trophée na liboso zo ya vinde ngwana ah bon trophée na liboso na âge aux ans plus de 30 ans plus de 30 ans sur 35 ans na âge notre trophée liboso zo ngwana OK bobuna donc Nix Ozais yo bando bana musique trophée na liboso zo yango poko motila ngombanga yango poko tumela Nix Ozais yo concert ni na malongo beta na brana mboka no braza concert ni na malongo beta collaboration ni yango yo beta malonga na braza collaboration ni yango beta cover son oh mais cover yango beta ki concert afali na stade cover yango beta ki concert afali na stade papa eza moindre des choses to beta na stade de martyr hein il y a moindre des choses te ba monsieur belé congolais ba tikala obeta yango ba rivara ba beta yango so yo beta na stade de martyr tout na vini on est 5 on regarde obeta na stade de martyr ba to betele mabo parce que moi j'étais là na stade ba to betele maboko ba zong sanzembo tout na Tidiane Mario a ya beta ki na stade ndenge ba to ba sepeli ba apprécier ba betele maboko polémique o ezo legalelo yo na vini problème ezani problème ezara ya vidéo to makambo ezala déjà bonga na landi vidéo na moni sika teke vini aza impoli esika vini a manqué mutu te na Congo to liaka koko na mboto fachi beton alela dendo na Thompson yo pe bunda obimisa ba champ bongo Nix Ozais non comme musicien te bunda malé minoko comme musicien ozanga paspe bunda malé moko ma musicien bunda malé moko ma musicien non ko musicien bunda malé moko ma musicien ko ma musicien ba pexel mutu te mais bunda non ba trophée ko da pesi bino za ba trophée o ba to nga na kinto bengo chaba na balia ba tali age na ngongezo kende age na ona ngongezo kende obima wa ba 40 ans oza trophée te ba pesa o ka ngo kosa leka ba pesa o kosa leka to leka na biso to comprendre lo ba chroniqueur à braza ba analyste à braza bo banga plus ba musicien oh yo so banga musicien par rapport à quoi mission en saloni oh yo za presse o banga musicien par rapport à quoi ça l'analyse non lo mo ma be dénoncer yango o banga ni oh vini asali vidéo na no rapatch vini asali vidéo na no rapatch iye ta ebisi ezaki ba fandaki bazaki na idée te ke ba filmer bango bafandi ba osola des journalistes na musicien ba osola oh ndoka bato bazaki ba filmer bango pour vidéo qui na internet les missions non no rapatch na des missions non madame no rapatch na des missions non en fait na comprendre que niveau nous allons assez bunda oko ma félicitations encore na Tidiane Mario mikolo inazo flotter pena drapeau ya Brazza Tidiane Mario feature non na Gez Mario te kangi donc kin mobimba to binango wana pena to oko ça te félicitations à toi Tidiane Mario oh tout ba tikali banoko bobunda non bobunda suna ninga ba rap wana ba ninga ba rap ba musique typique bobunda non roga za de ana simba de béton bino bobunda non et simba pardon bobunda non. Salut chers internautes, vous êtes de partout bo Rolanda biso bande na biso Asie bande ou Amérique pourquoi pas bande ou Afrique et Europe wana na moni bande ou Paris bande ou Belgique bande na biso pe surtout ya Canada bolanda biso pour près bozana partout bolanda rabino c'est le votre Jonathan Kanga mbanga na mbanga lelo na beta actualité qui chassa te to katisipi na ngambo ya Brazza to katisipi na ngambo ya Brazza to kebe to récolter pe actualité za ngambo ya Brazza pour te comprendre que na ngambo ya Brazza ba journaliste ba analyste ba chroniqueur bazate. Je salue nos rapatch depuis Brazza, pourquoi pas aussi Brazza polémique, je vous salue. Na Brazza journaliste à ceux azali azara moko. Nos rapatch ndaza journaliste na Brazza, ba journaliste na Brazza bazate, ba chroniqueur pe na Brazza bazate. Il y a ba présentateur, il y a ba journal de baza na Brazza. Donc ba journaliste ba chroniqueur na Brazza bazate. Yango le roi chef de guerre Jonathan Kanga mbanga na mbanga, esengi na katsa pe na ngamba Brazza na koma wana.
nata l'actualité ni ezato pesi la pe bato balandaka biso de partout ba actualité ndenge ni ezali bana braza ba journaliste ya braza ba chroniqueur ya braza bosala musala ndenge esengeli bosala musala ndenge esengeli bosala musala ndenge esengeli wabno bobangaka ba musicien na bino ya braza nga na bangaka eloko te moi c'est Jonathan Kanga mbanga na mbanga chef de guerre na bangaka eloko te asu na chef de guerre asu na chef de guerre ana tisko ngai sko Jonathan donc na banga eloko te tu aka poto pesa bino ba actualité tout bolandaka biso na braza mikolo émission mikolo non ça na semaine plein na braza donc mikolo tout banaliste comme ba musicien ya braza mikolo tout banaliste comme makambo ya braza ya mikolo ka ma braza non to kota pe non ngambu kuna ya braza pour ti lelo to yo actualité na braza ezate pourquoi donc ba journaliste hein ba chroniqueur kuna na braza bezate total ka ba journal na braza c'est bon ba journal na braza c'est bon bino ba noko ba master ba petit o bosala ka cop o bosala na biso européen biso ba information ba musique tout ça bosala fort bo bongsa boulot po boulot ezate seul n'aura patch n'a pas sa biso ba actualité c'est bon n'aura patch na olukani ata numéro n'aura patch mutazana numéro n'aura patch atinde langa vraiment na komela n'aura patch et ko sala vraiment bientôt sur la tana n'aura patch na ibandeni na okatsa na braza kuna na sala sous émission na n'aura patch to ça une émission na kin mikolebele to perdre peu ba numéro je pense que à travers nzambe to zwana sous ba numéro to kutana sous na n'aura patch ou sala ramsala ni malam na niveau ya braza dans na braza ceux qui n'aura patch azate donc musala ezate tokotanga Babdul Kabate bango baza ba niveau biso tokotanga te Babdul Kabate à niveau za musu tokotanga bango tokotanga ba jeune o ba oya donc braza bosa les forts nga na braza pour ça recrutement na braza pour former ba chroniqueur ba chroniqueur ba analyste ya braza pour comprendre que na braza boulot ezate ba masa tout bosa la no boulot malamu te donc bosa isu effort boyo ko la sous boulot malamu tous les chroniqueurs tous les analystes ya braza bosa fort boyo ko na boulot malam po boulot non ezati na braza boulot non ezati à part non à patch ou ayaki na kin to ça qui une émission to bino tout boyi ba retomber émission ninge salaki surtout na page na braza polémique ba poster que émission merci beaucoup na braza polémique ne bo poster be émission na Jonathan Kanga chef de guerre mbanga na zara na pour repérer bino ba actualité. Quant à moi je dis merci à madame Judith Malassi je te salue. Pourquoi pas Dr Ibré Kaombo ainsi que honorable na le fond na longola sa chapeau honorable Paul Ilunga 2023 ngo ko malé to memoti na Assemblée nationale tout tikwana pourquoi pas John Zer mon camarade ya John et ça les vraiment belle to bet actualité ou to dominer trophée pesa magi na Braza Award ba massa msu bazu trophée te ba okeli baninga likunya baninga msu pe trophée na liboso azwa commissaire bilobaloba. À travers cette émission, vraiment, il y aura vraiment à boire et à manger. Bana braza bo fanda bena bo zalawana bena bo zabo zappé kututé. Bo fanda wana bena bo lande émission bandel tina suka. Na rappeler bino suna legi tous les chroniqueurs, tous les analystes ya braza na osala boulot. Bo bana bo bino boulot ti bo bunda. Bo sala boulot kitoko. Je salue aussi madame Coco Claudia Sassou mwana ndeya donc mutu moko atira na braza kabarambongo esala vraiment bien mikolo pas au séjourner na kin. Na biki mutu na OK braza to luka pe to kutana madame Coco Claudia Sassou. Pourquoi pas ngana lia mbongo no te pona ni. Et ça va bien pe sur na lie pe mbongo no ça va bien. Nix Ozais Van Nix Ozais yobena na Elio. Na Eli pe na Eli pe na donc le lobena na Eli non yo. Mbaninga msuto wela ba na sima lobena na Eli non yo. Nix Ozais. Donc trophée no liboso zo ya vinde yangwana. Ah bon. Trophée na liboso na âge oza na plus de 30 ans plus de 30 ans sur 35 ans na âge no trophée liboso zo yangwana. OK. Je savais pas. Trophée na liboso bano bane musique yango zo. OK. C'est que musala ngona no comité. Boulon ngona no comité. Donc bando banda musique bando beta ba rap bando banda musique yango tililo. Trophée na liboso zo yango. Ozo se comparer que oza Neymar. Oh, ça c'est des bobards ozo yebisa biso doni. C'est des bobards ozo yebisa. L'année mission non no rapatch. L'année mission non madame no rapatch. L'année mission non. En fait, na comprendre que niveau nous allons assez bunda oko ma félicitations encore na Tidiane Mario. Mikolo inazo flotter pena drapeau ya Braza Tidiane Mario feature non na Gez Mario te kangi donc kin mobimba to bina wana pena to oko ça te félicitations à toi Tidiane Mario featuring no bene kangi bena kin mobimba kin bena to bina ngo Tidiane Mario donc chanson non na Gez donc Tidiane bizani su dinero zo bina donc Kinshasa mobimba dinero zo bina donc bana ba momi na kin ba bino na habité sur na Braza ba chéri ba momi ba savourant honnête na kin de to savourant oui tika la parmi ba meilleure chanson na kutu ezalaka parmi sonnerie na na tsango donc chanson na ton na ka ngo epesa nga belé surtout ba penser belé
félicitations na yo Tidiane Maro yo nde to tikali na yo na ndenge ya Braza to tikali na yo mwa muke ndeko na biso Vini ndeko na biso Vini Baltazar na ye pas la fierté vraiment o tout ba tikali banoko bo bunda non bo bunda suna ndinga ba rap wana ba ndinga ba rap ba musique typique bo bunda non roga za de ana simba de béton bino bo bunda non e simba pardon bo bunda non donc Nick Soza yo bando bana musique trophée na liboso zo yango poko motila ngombanga yango poko tumela Nick Soza yo concert ni nango malongo beta na Braza mboka no Braza concert ni malongo beta collaboration ni yango yo beta malonga na Braza collaboration ni yango beta oh Vini asali vidéo na no rapage Vini asali vidéo na no rapage iye ta ebisi ezaki bafandaki bazaki na idée te ke ba filmer bango bafandi ba osola des journalistes na musicien ba osola oh ndoka bato bazaki ba filmer bango pour vidéo qui na internet au répondre nani Vini Baltazar aza petit na o message yango ezaki suni aza petit na o répondaka ye soka ti kosala ba cover suni oh mais cover yango ebetaki concert afali na stade papa ils ont moindre des choses to beta na stade de Martyr il y a moindre des choses te ba monsieur belé congolais ba tikala obeta ngo ba rivara ba beta yango so yo beta na stade de Martyr tout na vini on est 5 yo ka beta na stade de Martyr ba to betele maboko parce que moi j'étais là na stade ba to betele maboko ba zong sanzembo tout na Tidiane Mario a ya beta na stade ndenge ba to ba sepeli ba apprécier ba betele maboko. Parce que muto bon a bêti stade de Martyr, il y a moindre des choses te na bande la sous stade de Martyr, il y a moindre des choses te. Ba mission congolais belé na ba vie ba luka ba beta ne fils qui a enlevé les rideaux na stade de Martyr. Nick Soza non comme musicien te bunda malé minoko comme musicien. Ozanga pas pe bunda malé mo comme musicien. Bunda malé mo comme musicien. Non comme musicien bunda malé mo comme musicien. Faut comme musicien ba pexel mutu te mais bunda non. Bunda no ko ma musicien na ba rap obeta akutelemba bunda no ko ma musicien bunda no ko ma musicien so polémique o ezo legalelo yo na Vini problème ezaka ya vidéo to makambo ezala déjà bonga na landi vidéo na moni sika teke Vini aza impoli esika Vini a manqué mutu te Vini alobi clair que ya wana a clashaki siko azu trophée o sepela ba ya bazaki belé bazo ba trophée to Tidiane aza pe ya Vini azo trophée ko za pa bo que la Vini est Tidiane so yo aux yeux on le ba lobeli yo to ndengeni dans yeux on le ba lobeli bunda non Vini aza mona muke o bunda non na carrière na yo bunda na âge na wana déjà fait tout monde dia o beta dia ba fit zo kanga lo ndenge ndeko Tidiane o chobimisa boro migolo na Congo to liaka koko na mboto fachi beto alela dendo na Thompson yo be bunda obimisa ba champ bongo obimisa ba champ bongo so bimisa ba champ bongo wana to ko compter yo ba trophée ko ba pesi bino za ba trophée o ba to nga na kinto bengo chabana balia batali âge na ngongezo kende obima wa ba 40 ans oza trophée te ba pesa o ka ngo kosa leka ba pesa o kosa leka to leka na biso njeni est-ce que yo Nick Soza ozami na fierté ya trophée no tshebe na palin mupaye momia ye to producteur ayo présenter le trophée na nazu yango est-ce que ozami na fierté no ba trophée na autre chose yango eza kosa leka ba sali yo kosa leka je ba sali yo ba comprendre que âge na we pusani zo eloko mo kosa leka zo leka ya kosa leka ba pesi yo Nick Soza le roi bino rap ya li soute musique ya te yango ga so biso ba musique ya église te bundana ko yanga te po finga abadu po finga abatu yanga te po finga abadu merci na Braza polémique ko bo faciliter li susu azoma trophée ça lié bien ça lié bien et ça Nick Soza bien ça lié bien trophée azu et ça lié bien na comprendre bana ba banlier ba arabe point ba do ko na ba banlier bo compliqué fort nous ba jeune banlier bo compliqué ba jeune a cité ba moi éveillé que nous ba jeune banlier jeune banlier aux 8 trophées commission biloba natala émission na no rapati félicitations no rapati tout tiraka na yo na ninga Braza tiraka na yo bunda o sala pe fierté à Braza ninga Abdul Kaba sala la fierté na bino sala pe fierté à Braza mais non ya Braza na hôtel misabina micro na nzela na tous les musiciens à Braza bo lega pa na non ya Braza
na ba petit ba noko ba petite sœur ba lokola boulongo no ba bandi no ba yebi penate to sala na bilo émission to la sabino ndé copa ngo ezala to comprends le roi ba chroniqueur à Braza ba analyste à Braza bo bangaka plus ba musicien yo so banga musicien par rapport à quoi mission en saloni yo za presse o banga musicien par rapport à quoi ça l'analyse non lo mo ma be dénoncer yango o banga ni non ko boma non kanga o za quatrième pouvoir na monde o banga musicien wali boma wali boma o banga musicien wali boma yo a quatrième pouvoir o banga musicien zanani wali boma o so banga musicien zanani ba journaliste à Braza ba chroniqueur à Braza na pour ça na mon analyse na pour ça na mon analyse likara na mon analyse likara so analyse ya te mabe wali boma toni bo banga mission ba boma toni mission au non place te yo za presse yo so za te mission actualité ne o le raté yo tongo banga mission o kominani bo mi kala ba mission don ndengeni bo mi kala ba mission don ndengeni po ngali na sima mission mo ta ngali na sima mission je fais mon travail. Si on a attaqué héritier, on a attaqué héritier, si on a attaqué fer, on a attaqué fer. Si on a attaqué Fali, on a attaqué Fali. Ça ne veut pas dire que on a attaqué pour Salima B, pour y attaquer. Tout le la vérité. Roga Salima B attaqué Roga. Tidiane a Salima B attaqué Tidiane. Vini a Salima B attaqué Vini. Masanabi so na émission on a. Kevin Boane Mbenga Salima B attaqué. Oh, yani. Na pesi bino mot d'ordre Lelo mot d'ordre déjà Lelo. Tous les chroniqueurs, tous les analystes à Braza, tous les analystes à Braza passaté. Tous les chroniqueurs, tous les journalistes à Braza, Lelo dia tout le monde analyste. Analyse déjà banda. Lelo n'a pas ce mot d'ordre analyse banda dia na niveau à Braza. Analyse banda, analyse Lelo banda niveau à Braza. Merci na bino tout bozaki qui on a pour nous Hollanda biso vraiment vous avez de partout Hollanda. Tout ça qui vraiment séquence là au moins muké. To réveiller conscience à ba chroniqueur, ba journaliste et tout ba analyste à Braza. Bon ça on copie bien té. Braza mbongo zali cop na Braza futara ndé pe na kigne futara bo travailler dur bo pesa le meilleur de vous bo pesa le meilleur de vous to sentir noter bo pesa le meilleur de vous et ça là vraiment bien merci Nora Patch depuis Braza Nora Patch depuis Braza na on est là pourquoi pas aussi Braza polémique vous allez rappeler pour soutenir ba jeune Bwende ça là bien Braza polémique merci na bino tout ba ndeko boza na niveau à Braza pourquoi pas aussi madame Coco Claudia Sassou na habité pour mère kabelanga la faut qu'on Braza to ndengeni madame Coco Claudia Sassou na fona long la chapeau ma mère Coco Claudia Sassou to yara Braza na mère pas au kabela biso bega merci beaucoup pourquoi pas saluer madame Judith Malassi ainsi que docteur Hébreu Kaombo pourquoi pas aussi honorable Paul Ilunga 2023 en Otoro Kende malé comme ça ti place to lingi to koma ba ma statue à Braza nga singa pardon te. Donc ma belle n'a singa pardon tout CP nanga c'est bon CP je reste Jonathan quand mbanga chef de guerre donc Nazara pour nous passer à l'actualité beau s'abonner beau partager vraiment ba lien beau communication ba numéro et ça là vraiment bien on se retrouve la semaine prochaine pour un bel élément monsieur.